Monatie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Siko eloko eza ça va tu mite ma passe ici siko batu baza un peu la confusion bazo mi tuna est-ce que Héritier Watanabe a kolongo la ba cri ya Bexi na deux génériques wana ko Bexi yembaki Tala muzombo soza muluba tuzana yo tuzana muzombo soza muluba tuzana yo teki matana ngate Tatake batata opasa $12 millions ya kusana nini Héritier utsika na parke ya bambwa Elishaza kambwa Berchi yanda kusana Héritier wakufa ta wakabima yebo bete mizika Toujours Berchi bete mizika quelque part Bexi mono sali mabe il fallait oser la tête disque ebima il fallait oser la disque ebima il fallait oser la disque Oseli Héritier bois qui l'euro na ye après quelques mois quelques jours au long na yo on a un problème té Bon Héritier on va foutre le rombo na prison té papa disque na au moins l'euro sali elinga ebima té libanga wana elinga ezala té Luka famille wana bo soigner na bango malédiction sans cause des raté mais malédiction c'est la cause ne kangara on dirait entourage na yo Héritier Watanabe bateau ba entouré yo baza penza peut-être na toli ya malamu te yo pesa yo pour la minute de rôle balati moi tv kende il est bakri wana pour avoir clair lobby même bakri oya bois qui na mi ange mi démo et a bakri oya cartonné et a yembi yango tellement makasa tika na yemba bongo te Bexi mon so pas le Héritier Watanabe ça le peut pas citer parce que y a ba musicien mususu yo linga kutu makasi na bazara na ti mwata bo bandara la bonne bandeli balongwa Monatie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Bonjour et bonsoir, ça dépend ya ROYO Bozolanda Dorcas Bolo Coco en direct de Congo Température, ça dépend ya Baboni Nabiso Balingarabiso Batalarabiso partout dans le monde sur Congo Température TV. Merci à vous, merci à Maman Rosette le fleur d'Ambour, merci à Champignon Wadol des prix La Rochelle, merci à Asmani Moussi de Moukou de Lille des prix Lille, merci à Walance Makengele, merci à mon président d'homme Nakata Lille, merci aussi à Yapapine qui n'a porté mon nez de Dieu et pourquoi pas à Richi Kapinda R9, merci à Papa Bovi qui est Massoua des prix suisses, merci à vous. Bon, continuez toujours à s'abonner, hein, bon s'abonner, ébélé massivement, bientôt la Congo Température 4 ans en Bisso. Il reçoit la peine pour te refêter, te remettre la champagne, moi le remords reçoit bien, vraiment. Bon s'abonner, 30 000 abonnés, et vous allez vraiment bien. Merci à tout le monde analyse. Ils ont troisième analyse dans la salle Lelo. Première boyambaki, deuxième peu boyambi yango. Ils ont troisième analyse. Dans la salle juste la analyse moi 15 minutes pour et là on va comprendre. Bon comme appendé si qu'on a azali. Ou pour moi ni mabe olé au fin na analyse tout ça la ravome ko benga. No donc quand moi ni si ko lo baki, lo lo babon te lobi lo baboui. Et ça la pensa bien au lieu au fin numéro nanga et le rawana affiché er nyos robenga ngo komelanga okozanga. Merci beaucoup, merci à Walance Makengele, merci beaucoup et felinga pensa bien téléphone nanga bunga ki Walance azalaki wana merci na yo ndenge au soutenir ngana sur ma téléphone asika. Merci beaucoup na Walance Makengele. Et voilà, mon collègue, si je n'habite pas au départ, il y a Bexi Moana dans la team Wata. Est-ce que ça lui chute la team Wata ou bien la team Wata est toujours l'écolo? Je crois que Hervé, si tu as peine, l'équipe se rend à la photo, Batouba, Mona, et l'euro, tout ça, le Bela. Départ, il y a plutôt Bexi Moana dans la team Wata et Kozenini. Il fallait Héritier Watanabe Abimisa. Album na yo obiso to yebi eza surnommé mi-ange mi-démo. Il fallait bima banda kala des prix de sombre mais bima qui était le lopé et bima te batu musu balobi par rapport ya ndenge banda kolba par rapport à malédiction oyo muto Bexi Moana garde zaki Bexi Moana o Bexi Moana tutaki malédiction oyo mama wana à laquelle Héritier Watanabe peut-être yango muté sali que Héritier Watanabe ti lelo disque wana yanze mon ami ange mi démo et bimate. En tout cas musée boti la bisona nous message ya mama wana o ya lobaki
niveau oyo le baki mabe pour héritier ya malédiction oyo a taki pour héritier bo tela biso yango et puis tozonga tout juste après na muzombo soza muluba tuzana yo tuzana muzombo soza muluba tuzana yo teki matana ngate tataki batata opesa $12,000 ya kusana nini héritier utika na parke ya bambwa elishaza kambwa berchi yende kusana héritier wakufa te okabima yebo bete mizika tuzo berchi bete mizika. Voilà, je crois que bino mon boti ko landa maloba ya mama wana oya lobaki aza muluba abimisi penza maloba yango bien te parce que aza muluba botara linga baluba ezara un peu kokoso surtout bato bauta village ezara moi ndenge boki message ya mama wana lelo to moni bexi mwana quitter la team Mwata wana ezali oyo bato la team Mwata ba prendre biso. Mais la mounora bexi mwana yemoko a quitté la team Mwata te azaka kana la team Mwata. Alors bi prévenir ba sur la héritier. Mais message auto zoa ki na bureau ya la team Mwata ezaka bexi azali susu na bango te alongwe. Pourquoi bexi mwana alongwe la team Mwata par rapport ya nzembo ya bimisa ki ya libanga ne sali ke bexi mwana alongwe la team Mwata. Mais un message oyo circulé que bato bureau héritier balobi bexi mwana azali susu na team Mwata te prévenir ba pekisi musicien porte-parole mututu azara to membre moko ya bureau ya team Mwata aleka na ba émission pour babi ke ba question wana eroya toujours to monaki pas d'acheter bayambaki pas d'acheter non pas d'acheter mutu mususu wana bayambaki to monaki fasa boya ki bexi azara na team Mwata te yango peut-être ba pekisi bango basala ba émission. Lelo bexi mwana aza ko évoluer oh bongo azali aza déjà na producteur na ye ezali bongo niveau production eza Deo Kasongo papa na biso to pesi mbote par rapport à clip wana ya libanga oyo esali que Charlie a plein de missions ya Papi Mboma akoma le Papi Mboma que bexi aza sous na team Mwata te aloba vérité par rapport ya nzembo oyo bexi mwana abimisi ya libanga. Heureusement asima tolandi émission au bexi asalaki na Papi Mboma azalaki clair na badir na ye alobi clair que ye oyo asalaki pe héritier Watanabe ezalaki reconnaissant na oyo héritier Watanabe asalelaki ye komona héritier Watanabe abimisaki mbongo na ye ya ebele afuteli ye entre temps azalaki na bato ba président mususu pa lekai pa na bango bamoni akoti prison basoutenaki ye te. Mais héritier Watanabe binanino to ebike goga zara monte mapeta kabara makasi abimisaki mbongo na ye abimisi bexi na prison. Nde amona ke lo européen été malamu kaka aya okota na orchestre héritier Watanabe eza bongo la team Mwata abasale la héritier Watanabe eloko moko. Siko eloko ezo sala batumité mapasi tisiko batu baza un peu la confusion bazomi tuna est-ce que héritier Watanabe akolongola ba cri ya bexi na deux génériques wana o bexi yembaki parce que na deux génériques wana bexi aboki yemoko tout le barapenza vérité aboki yemoko na tous les deux génériques ezali bongo na mi ange mi démon bexi mona aboki yemoko est-ce que héritier Watanabe akolongola ba cri ya bexi mona po bexi le beza cadeau tellement kaza reconnaissant na ye nde asalaki ayembela ye aboki la ba cri wana pour avoir clair alobi même ba cri oya boaki na mi ange mi démon et ba cri oya ke cartonné et ayembi yango tellement makasa tika no yemba bongo te. Est-ce que héritier Watanabe akolongola yango wana ezali oyo eze tungisa batu penza mingi na mutema balingi koyeba soki héritier Watanabe akolongola yango et puis tozonga muke na héritier Watanabe depuis le maison mère osali 5 ans ils évolué pas na yo mais par rapport à l'évolution na yo ba musicien ba longwe ebele vraiment ebele tout au monde ba musicien ba longwe plus de 18 musiciens nyos ba kendaki ba musicien ba zo longwa tellement na la team Mwata ebele ya ebele tu sais que le ba musicien ba zo quitter la team Mwata to comprendre pourquoi ba musicien ba zo longwa. Héritier ezalaki mouvement moko oyo eyaki la team Mwata ebimi eyaki na puissance nango la team Mwata ekartonaki osenti ke na barépétition boye boyebi ke foto kende répétition héritier tobima te na $50 $100 baboss bayaka bato makasi bayaka na team Mwata on dirait entourage na yo héritier Watanabe bato baentouré yo baza penza peut-être na toli ya malamu te ya opesa yo
Pour la minute de rôle, la team moi TV kende penza. La team moi TV kende. Omi benga o lebi oza solution ba problème na yo, oza l'homme le plus compliqué du monde. Donc, lequel a biso pe solution dans la team Mwata. Biso toza na juste pour ça ba remarque. Non, hier on va dans la plateau dans la selon éducation dans la vendre na fing héritier Watanabe non. Ton a fing peut-être Bexi moi na ninga longwe la team Mwata yo Bexi, au moins ko tika héritier na trou moko boete. Na roya na pesa remarque nanga. Na loba et puis bateau ba rolandanga ba loba na ba commentaire peut-être le terme tout non mon héritier et le quoi ça là maman wana ndenga loba na ye il fallait hériter que ne reluka maman wana yango sali que la team moi ta comme mpe ko chité bon je crois que bandeko bozo na biso bozo comprendre ba champion wadon bozo comprendre biso bino ba bozo na biso ba Lambert hein Lambert ito ya des prix espace malanga donc là c'est quand mon mouké et va bon héritier Watanabe ozali ko le mouvement yondo zali numéro 1 à la team Mwata yondo za na liloba na team Mwata des autres un peu makasi vraiment dans la team Mwata des autres vraiment makasi donc ndenge penza la team Mwata bandela kana be bandelango na lelo différence ekoti vraiment différence et côté netinga bonyabi nanga ke mi ange mi démo au répète bi c'est l'aura bien mais maman oyo yo futara mbongo ya Bexi o ba Bexi mutabomi mwana na ye yo futi mbongo bimisa Bexi bilakeli mabe mama wana lakela kayo héritier Watanabe sika ozali nabi ko olanda pour notre de l'émission Luka famille wana bon soigner na bango malédiction sans cause des raté mais malédiction est en cause ne kangara malédiction est en cause ne kangaka pour Bexi le bon longo ke sika o ezaki donc ya muta kufa te o longo li sika mo ezaki ko mutana bimisi ko pesa ke le roi via sika ye wana le Bexi mwana kitene alongwe na ye azo évoluer na ye to moni par auto bimisation nzemba sika Melissa o Bexi mwana ko yemba même en anglais to moni yango Bexi mwana so pas longue héritier Watanabe ça le peut pas citer parce que y a ba musicien mususu yo linga kutu makasi na la bazar na la team Mwata bo bandara na bonne bandeli ba longwa et soyote ce qui peut-être Bexi et soyo et terme so moni disque comme il peut mener à Rubima. N'est ni mouton et au longmara boui. Peut-être au son n'a bongo. Mais la ville au jeu que militaire à longmara n'est pas mouton. A fait le pas ça les l'euro naïe a fondé carrière naïe. Oh Barbie Bexi bat la team Mwata bazo benga par-ci par-là bazo finga kaye. Au long de la team Ponanini, bazo finga ye oza reconnaissant te héritier lubimi so na prison ce que héritier te mais yo lelo zara na prison olia kuna ba fungule mais héritier salam bon on est belé oh héritier ko même ko pesa na ba veuve mais azwi bon wana préféré abimiso na prison quelque part Bexi mono sali mabe. Il fallait oser la tête disque et bima. Il fallait oser la disque et bima. Il fallait oser la disque. Oser les héritiers à bois qui l'euro naïe. Après quelques mois, quelques jours, au long na yo. On a un problème té. Mais yo au moins que mouning a une préparation et l'euro naïe. Peu importe que c'est qui est que oh ça la nzé monona libanga. Il fallait oser là. Autant tourner déjà nzé monayo clip, mais au vendre fi ango. Si mon colomi ange mi de more bimande yo bois qui a yo. C'est au mi ange bimi et cartonné beti après yo bimisa yo. Mais yo bi ke muni dans un studio, kala mingi tazo bimise loro na ye. Pourquoi au luki yo au bois kaliboso ato senga ki permission bi ko na ti moi to luki o bimisa libanga na yo liboso. Héritier Watanabe c'est aux équipes de besoin la ti moi tate et ce baya ki ango. Reconnaissance au yolo boso zo le belabiso. Faut en ngope.
So totali ba reconnaissance mais va dévoler par partie mon supposé reconnaissance. Pour ça qui reconnaissance l'ingos les disques héritier bima. Héritier boré loro naie. Bon yo bimi ça peut yo. Bon bimi ça yo. Vous avez reconnaissance pété envers héritier Watanabe. Vous avez reconnaissance té. Pour ça héritier Watanabe foutre le bon na prison té papa. Disque année au moins le rosali. Elle nga bima té libanga wana. Elle n'a la thé. Mais tellement que Watt pour hériter, au moins, Batumsu va mona Watt à Temsu na Muska Watt à Anabolinga Batu. Hériter pesé Siga Kaba. Ah, Watt à Kaba nae. Akanga pena misa bimisi mbonga pesi. C'est Rolinga aussi offert échouer Watt na disque né à mi-ange mi-démon. Parce que bi que ba cri na yo ezawana. Yango oyo luka ko sala pe héritier Watanabe. Soki yo bexi mwana, si ko zolanda o moni ke za yango te o batu bazo penser. Oza numéro héritier Watanabe benga ye. Solo la na ye talisa ye. Po yo lobi ko senga ka ye. Mais depuis nini wana libanga bima, na nu bo solo la te. Héritier la ndenge na ki gentillesse amona ke o libange bimi avi anga poster yango apesa pe félicitations a poster ki anga pesa pe félicitations courage mon frère na ndenge vela na ndenge vivre na ba manière na ye abi non aux frères na peu importe parce que to ke na ba âge temps bo ba âge mort ba ka pe aux employés ba belete. Mais na ndenge ki ndule na ndenge musique a bengo peza frère na inde ko na donc a boy tem ça dénigrer po bino bolinga ba benga bino ba petit po héritier ko le mouvement la timote mais na ndenge ke ndenge za yo linga héritier bengo petit ma benga tio na honneur mo besika mo ba publier on a poster on a ba page Facebook na ye na ba Instagram na ye a poster ko partout pour nous féliciter yo. Mais er omoni ke mambeze bexi mo na longo la timota bexi mo na sali boy il fallait attendre au ben héritier. Héritier avec clair au comme il a été. Bana dit que bimi au comme il était. Ti a posté en wana comme il était. Yé mo na ndinga za na posté en. Soro yebi que héritier watana ba contribuer na vie na yo. Bexi mo na Luka o soigner. Luka vraiment o soigner parce que yo za mambe belé na batu. Ti le yo na esika o to yebi que Bexi mo na beta me yo kani pas papa Félix Oazé quoi. Il y a Félix Oazé qui peut s'arrêter. Félix Oazé qui a vu ça, il faut que ça m'a mis sur le conseil qui est au Koufa. Tu n'aurais pas fait rigoler, n'est-ce pas? Oui, on a couteau de talibou, on a qui parle, et il y a un mouvement, tout fait long. Bref, on a un bandara, bateau, bazar, on a un bazar, il faut foutre, batasika, bazoya. Oh, il y a une chance, on a long qu'on évolue na part na yo. Luka o soigné. Pour famille wana o yo ba loba bo mama na bango. Soki le loba la musi sous dossier wana. O ki ma se pe héritier Watanabe. O ya se pas goga. O zotin. O ye pas goga te. Pour la famille wana eza wa ba futi mbongo dossier lali. Tama ke famille baza pauvre. Moi ba la dossier ezate, dossier lali. Maintenant, est-ce que l'on a la team Wata Baro, il y a peu de bon, la bango, peu de luki, la mousse peut dossier. Et bon, dans ce dossier, non, on se soit côté pour non, on a tout. Je ne crois pas que vous avez des liens à Yoruba, non, hein. Yoruba bimisoté, hein. Yoruba bimisoté. Luka o soigné, n'héritier Watanabe, ben héritier Watanabe, ben agoga, Aza de Kona Mobali, Lobanaye, Talisaye, qui a besoin de salir l'euro na yo, carrière na yo. Et ça là y est bien. A repère ça la chance à rebat que l'eau fleur. Pour l'eau n'a pas bien. Donc autre roi koloba. Juste en wana et puis héritier Watanabe Luka mouvement et ça vraiment sous ndenge ça qui était là et ça stabilité mouvement comme un peu licolo la team moi t'es ça pesant ndenge ça raté. Pour ndenge na za bonabi qui mi ange mi demoro ya na makambu na makasi. Mais ceux qui mouvement ça un peu bongo qui et réa le rabatouria au fouté pamba pour yembeli batama longa na kati c'est fouté bateau ba pesa ki ba mbongo na bango ba c'est pilaté
Vraiment, merci à Batoutou, au Bolandi, petite analyse. Merci à Maman Rosette, la fleur d'Ambo. Merci à Champion Wado depuis La Rochelle. Merci à Yapapi Nekina. Merci à Walance et Makengele. Merci à Assoumani Moussimoukoulou depuis Lille. Merci à Président Dom, à Lille. Merci aussi à Chantal Elonga, Richard Ilonga. Merci à Jean Bompouté Lococa depuis Londres. Merci à vous. Merci à Miss Mandé depuis Londres. Merci à vous. Merci à Musée derrière la caméra. Merci à Batoutou, au Bolanda qui yango. Bo fingate, bo commenter, bo ben on a appel et reçoit vraiment bien. Bon, continuez toujours à s'abonner. Merci Nabil Ognos, merci à Musée, merci à Hervé. Tokutani Bongo, à la prochaine. Bye. Mon atier, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur. Nadambu.